Salut la famille, bonjour, bonsoir. Ça dépend, il y a vraiment bonjour et émission la biso, tu peux vous aller la biso. En tout cas, na pesibino bambote partout où vous êtes dans le monde entier. Nga kombolanga na dejiamba, en tout cas na présentaka. Bémission nga na kata chaîne ya famille Libota News TV. Balobisi osa nouveau na kata chaîne en tout cas, n'hésitez pas de vous abonner, de cliquer sur la cloche des notifications pour qu'à chaque fois ce qui tourne. Loko vraiment et comme il a eu directement la famille Kakande Bozo Mona, nous sommes là pour la vraiment belle vie quand il a patron tous ans pour nous aider la promotion tous ans pour nous kolobela tous ans pour nous kolobela pour nous sala oignon c'est singeli. En tout cas la famille ceux qui vraiment la famille libota okozanga te ko s'abonner na kata chaîne na biso et puis to lobela ba comédien nyonso kande na lobaka ba comédien nyonso et zaloza na ngamba ko ya famille libota et zaloza na ngamba famille libota en tout cas ceux qui actualité nous ali to ko lobela yango parce que toza na kati ya mondi ya ba comédien voilà on est qui vraiment en passant bande ko nanga ni to memeli bino j'espère que boyebi to na spectacle na biso moko tozo Zila, na kacha Bellevue TV, todo Zila vraiment. Le 29 mars, balobi le 29 mars, showbiz yemo mama Bellevue alobi. Ekoinda, en tout cas, Ekoinda Penza. Hey, yeah! Depuis année bandi oningisi nzoto te, tala occasion yango yo, olata, obima, osepela, na temple ya artiste ya grande renommée o yebana, ezali showbiz, yaka ko vivre, pe ko fêter, c'est ton ya Bellevue TV, oyezali cadeau signé Bellard Production, andimi à offrir bino, spectacle riche en couleurs le 29 mars oyo, avec ba one man show, oyo ba komema bino, na niveau bolingaka, bon retrouver ambiance, bon retrouver bon humeur, oyo nanu, bozwa quitté depuis début année, avec ba one man show lokola, décor ilonga, Gladys Aïda, Mama Kalunga, Mama Moseka, Marie-Jeanne Bololé, Gesho Engange, sans oublier Yemoko Bellevue Kandi, Akozalawana, Pona Kosepelisa bino. Yo muto tuninga droit d'entrée, et ezali na $10 ya pamba, $30 pona ba place VIP, gagner temps, yo muto lingo zo billet, benga na ba numéro oyo, okozala mobimba. Yo muto yebinanu, Carrefour pe temple ya bastar ya RDCT o ezali showbiz ezali na croisement ya ba avenue Colonel Munjiba na boulevard du 30 juin yaka awa o sepela o vivre ambiance oyo na notikali ko vivre te le 29 mars oyo na showbiz nga na zanga te. Hey, keyo oui. Voilà la famille de retour vraiment tozongi en tout cas quand na Chelibino balobi le 29 nde makambo le 29 nde makambo balobi ba billet zote kama yo nano réservé billet na hotel non no 8 ans ko somba billet en tout cas somba billet na lombango parce que balobi showbiz ne toko buka yango balobi toko buka yango car la déception n'est pas Bellevue TV en tout cas la Bellevue TV c'est la soma kamba kitoko balobi ceux qui muninga zo sa makama malamu il faut tonzima il faut vraiment tonzimaka so tonzima te eza lipambolité na misu ya nzambe donc faut tonzima ka musala Bellevue zo sala c'est le moment ya kondima eto zilate so kache mutu na sile to lobake Bellevue azalaka boy et puis chape mutu na sisi kote ye slelo te aya akosimba nzete asimbi pena nzete betokomi kosengela kolie parce que aza mwana mwasi oyo nzambe azokoutilize nzambe vraiment azosali ba grâce moko oyo eza ebele oyo vraiment tokoki koignora yango te ata tozalaka na tozoloba mabe ya Bellevue mais toyebi kati na biso vraiment ke aza moto oyo lelo aye kovandisa culture na biso evandi na maboko ya Bellevue azosala mosala oyo ezomona na miso ya bato faut toloba yango bongo vraiment Bellevue azosala mosala ezomona na miso ya bato moto akoboya yango aza te so oboya yango seke wanoka motema mabe yango tondima bato ntango baza vivant voilà la famille eloko nini eloko lelo nakolobela bapoint moko oyo ezali bapoint mo mibale me naza na posa ya kotia maloba ya bato wana to nakolobela bango awa parce que ça n'a pas d'importance po biso tozwa mwa ntango kolandalanda bango ngani naye kopesa bino information kaka nde tomisana lelo vraiment naza na posa kotia bamaloba na bao te me naoyebisa bino oyo balobi naolobela ya Gabi naolobela Ibutu baza kutu mo ebele balobi basalisali mo babilo na bango par rapport à événement na biso oyo leka ya batrophée oyo Bella Production isali balobi nakena pa Ibutu alobi
7 ans, bah fêtera 7 ans te. Bah fêtera 5 ans. Bah fêtera 7 ans te. Biso to fêter 7 ans. To la sila po sila a fêté 5 ans. Mais ibutu. Wa li boma na mutu non sans blague. Wa vraiment li boma. Wa pa li boma. Wana yonde mutu seli calendrier no pona lobaki ba fêter 7 ans te to. Eza nzambe ne mutasala ki yango to eza place mo be ba koma ke ba fêtera 7 ans te. Wa li boma na mutu na yo. Mutu aza censé à fêter anniversaire même chaque année. Oza censé à fêter. Et ça dépend de la mbongo na yo, et ça dépend de la capacité na yo. Et ça la place mo te ba indiquer ba le que anniversaire faut fêter maka après 5 ans te. Wande biso bata mokile to salon mais mutu aza libre ya fêter ba fête nenga lingi. Tu vois? Aza libre ya fêter anniversaire nenga lingi même chaque année. Et puis ibutu yo na premier anniversaire ben jo zalati. Oyebi mon coco ton boya koloba boya loba la télévision mo vanda appeler bo vandi suite ebi te faut te par rapport à Sony si na ngo bino bozana no na Sony te oyebi kene na zabwe na oleka na télévision te na lobby boy na beti bordure na nga et que na nga ça na juma mbongo na tina poche pour inviter kinga et monsieur Talami mais honte à vous c'est la honte pour ce bandu ko bimisolo be mission oyo kumisa na autant le loko mi kolobela mabe mabe o sambwa na yo mais tellement que bandoki batloka ba ibutu bazana batu mo bazana na sonité donc inutile tu vois inutile ya koya ko loba ya koya ko ça parce que inutile penzo babako inutile ya ngwana o mérité te ko za pemi na Belleville parce que Belleville na bato ba maïl o ba PC un plus vous comprendre o bazana pour la faire avancer musala na énorme bato mo boy bazana pour faire équilibre musala non ben il va ça pour la bato bon te alors bato ka ba ibutu boye na kati ya monde ya comédie so boze belé boza pemi na Belleville en tout cas bo kende pena parce que Belleville ana posa bato bazo ko accompagner na musala o azali ko sala parce que azo ko éduquer masse une actrice a éduqué masse vous comprendre akoki jamais ko za lesika moko na bato ba fingaka bato mo ba mal éduqué et simba te parce qu'on communiquer masse na yo makamba mabe alors tellement que Belleville est éducatrice il faut zana bato baza pembe na faut entourer na bato baza la bonne éducation pour que musala na ye ekende liboso de 1 na leki ya Gabi pa lobi belé par rapport ya makambo izoleka par rapport nde ba finga kai na yokaki par rapport mingi abetaka lisolo je crois il a des mères a finga Belleville vanda a lobe lote Belleville a pekisa te siko tongu des mères ango ya ki asela ki analyse Belleville a pekisa te yo zala ko mona ke Belleville a pekisa te yo zala ko mona ka ke Belleville a benga ka te des mères talobi te ko sala ozalaka fallait Belleville les casons la télévision ko loba ke tendi na zabi na payer parce que Gabi na pekisa ki des mères to na pekisa ki mutu songolo pakala wa asela ki analyse fallait la télévision ya Gabi yo ebi internet ndenge le kaka yo ndongo zabo za mupa na internet oza mupa to bato nyoso sila o bato ba fingaka sila loba ki on émission na ki amonaka donc amonaka est-ce que azwaka peta ko pekisa bato wana po lelo yo koloba oyo lobi wana et comment ka ndenge internet ezokende internet ekende abon boa maladi ne kozonga na likambo ya mbongo wana kutu na okende te te kozonga likambo na biso ya ba trophée parce que bino bobengi boa ba fan ya valable ba fan ya valeur oke bozo sala pour que ibutalobi actrice aliaka na mbongo na mbongo ya nani na ye nde aliaka na ibandeli artiste abundaka ye moko après il faut alia na mbongo ya bafani na ye oui c'est bien actrice olia na mbongo ya bafani na oui c'est bien mais bafani nini bafani ya modèle nini faut ta bafani ya modèle nini bafani basombeli yo ndako bafani basaleli yo bafani bazongiseli yo boye eya kitoko eza bien mais mingi bafana malamu oyo bakompagnaka mosala actrice na bango
bazo ko accompagner dans le bon ba fan na malamu bango wana parce que fan alingi mutu na alinga te mutu na ko na mbeba alinga ta kabole na bato alinga ta fingele bato tant boloba ke famille bota ba finga non famille bota ba finga te ba kande ko sa ba recadrage so landi be biso mingi ya famille bota ko fingele te eloko ngala ka mo abino différence eza entre ko finga na critique na kolobela peut-être eloko ya mutu olobeli au petit point de vue na c'est différent na ko finga mais bino bo finga ka mais famille bota ba finga te ndeti likambo de mère alobi ya Mimi Kabongo elle n'a jamais incité Mimi à fingi te mais Mimi a yé par contre yé a fingi tu vois au moins une différence c'est quoi entre famille bota na baba cook donc différence c'est à makasi na mona abino le quoi tu bo comprendre makam la sima mukongo bo comprendre makam la normalité te boy bo comprendre pas makam la sima mukongo yango moni esa la bino passe eza passe oyebi nde bozana boyebi na bino ki belle vie alekisi la banda lelo ti lobi boyebi beve mwa mukongo alekisi la banda lelo ti lobi nde bozana nyonso na culture na musala na dola nyonso banda lelo ti lobi boyebi et puis événement obiso tosali eloko tosali ya batrophée bino bobi belle vie alanda bino bamalanda ngulu lokola sila sali feta azo fêter 5 ans nde Belleville a fêté pe 7 ans mais bon malade na mutu na bino Belleville banda ko fêter déjà première année, deuxième année, troisième année, quatrième année, cinquième année, sixième année et zalaka toujours déjà na ba action déjà zalaka ti to comme la septième année ce que zalaka ke Belleville fêter ta une année moko te ay ka maman ko fêter 7 ans là c'est autre chose mais mutu déjà fêtera déjà bino bobela ndi bino po bino bo fêter 5 ans bo malade na mutu na bino. Mais vous ne raisonnez pas. Vous ne raisonnez pas. Donc, ben, il fait la sibino nzela. Azala toujours molak ici. Azala toujours molak. Afongola toujours nzela. Pasola toujours nzela. Problème est que c'est parce que biso to yaka ko lobate, to yaka ko s'inventer te. Oyo loba nango yemoko. Bato ba lobaka mingi, bato ba ganga bato bakancha bazana raison, mais en réalité bazana raison te. C'est ça. Donc, bossa ndeni. Boyebi bien que muto ndem tabanda makambu liboso, muto ne vraiment ça la baction bien. Les bino côté ma bo gangaka. Boyaka ko lobanga haute voix pour que mokili mona ke lokola bino. Mais en réalité boyebi que za bino te. To sa likambu ya ba vote chawa. Bane ba banda ki on se biso non. To sa likambu ba vote to chi ba vote. Famille Bota, wana za ba fan. Je vous dis ba fan na famille Bota. Tala ba fan ya mayele. Bafanya mayele o bazo ko accompagner actrice na bango balobi non actrice so travailler mingi 2024 ba film asele so ba film moko extraordinaire ba acteur kitoko ba leki wana en tout cas bazo mériter ba acteur wana photo tchana système ba vote et puis ba suki ka wana te ba penser na ko pesa ba trophée initiative ya wana o ba fan bazo zwa famille Bota bazwi ba nini wana na TikTok ba sali yango pas esimbi yaki lokwa ba masano kaka ba fani bazala bongo ba fani ba accompagner actrice na bango na eloko actrice azo sala ba beti pamba tu ba gagner OK to sala ba trophée ba fan ba s'organiser na TikTok na pam ba s'organiser ba fani ya famille Bota donc famille Bota na oloba fecho bomoni yo le cas c'est famille Bota nde ba organiser boki ma kelele sur les réseaux sociaux boki ba kanyote sala maki boyoka ki oh, cagnotte, boyoka qui ont rien, en silence toujours, bossou, tout qui a pas, et venez les qui c'est ça, ba fan na malam, oh, babi ko supporter, oh, ezali, un actrice na bango, bazo supporter na musala zo sala, ba supporter bevi na musala zo sala, vous comprenez, et pesi makambu, pour azala sele unique, ou azale loko yo, na koki oloba mais ça c'est celle unique actrice o bobenga bata maboke o ya sali acte o ya ko honorer ba actrice nyoso ba o ba joie ke pa na ya ko pesa bon ba trophée ba meilleur fan ba meilleur acteur ba meilleur nyo a pesi bon ba trophée azala celle unique ya devoir munene
Et puis aza la seule et unique ou affronter showbiz abangi yango te o ba musicien misusu minene babanga showbiz wana mais belle vie actrice affronter yaya faut banga belle vie bino faut pesa belle vie merci makambo belle vie azo sala aza unique en son genre aza unique ya boyebi yango nde boza na mitema na bino boyebi ke moi ça leki mama na biso boyebi mais tellement que boza nous batu bondima batu bona ben gras bondima musala muninga te yango ce n'est que normal po faut bino ka bo dénigrer belle vie po bo lia bien les réseaux sociaux so bo dénigrer belle vie te bo lia te yango faut boza mais la carte mitema na bino ti bo vanda boyebi ke en tout cas moi ça zo frapper biso fort a frappé biso organiser na showbiz ya spectacle oh bino bo koko sala ngo te ben via landa biso ben via sali boy et puis likamba Davina ya mbongo Davina pesi chèque ngapo na nga omoni Davina ezala chèque ezala nini te ezala yango nde bo lo bezala yango te Davina talisi bino ke boza capable de banque ana ozomona wana nde ibuta lobi bokende na raba boke ko tuna ya mutaza capable ya kosala chèque asali chèque na ye mais mbongo kuna eza na ngoti na banque montant la muto ke ko bimisa kuna na kati ezati basali PG wana muta capable ata bo mbalongo za ba Davina asali juste pour vous dire que ndenge eza wana eloko bosali obo chanter bo sala so ba chantage c'est faisable ya koya pe ko sala ngo montrer na mokili ki to pesi eloko mais en réalité za bon te donc tout le monde a capable ya sala ngo tout le monde est capable de faire un montant moka mouné na tchepe na chèque ba laxi batou mais en réalité ça on peut botter moutona pas toucher en ôté donc Davina a talisi bino boa bana yaya boa bana et puis bota spectacle bota la événement la sonde l'équipe ba fan ba organiser s'il vous plaît famille bota ba organiser et loko l'équipe ba trophée na ba trophée tout yaya non famille bota ba formidable boza ba fan moko nabi ba fan les plus aimables du monde parce que bozo ko accompagner culture bozo ko accompagner musala ya fanatique bino bolingaka ya artiste no pardon bolingaka donc boza spécial famille bota boza spécial o pesa eza sukate to pesa ya liboso te bosali to mona famille libote kota basala système na 5e anniversaire belle vie to mona o epesa to mona epesa makambo basala babanda ko toujours basala ka toujours na bonheur ya musala ya belle vie et le mois te ba pesa ba cadeau ba caméra ya makase ba nini c'est ça ko soutenir artiste na yo et non ko soutenir artiste na ko finga et non ko soutenir artiste boluka azala ceux qui ba mbongo azali aussi longtemps musala ya zo sala eza art asala musala théâtre beaucoup koluka beaucoup monsieur danseuse beaucoup monsieur musicienne muto ala taka soki ndenge nini azala ba bien bozio kolobela ba bien matériel ya actrice na place bolobela musala oyo azo sala oyo ezo monana boza incapable ya kolobela musala ya sila mais boza ka capable ya kolobela ba bien ya sila ki azo tonga ndaku azo sala bazo zongisa bo est-ce que c'est important bino bakati makambo belle vie sala wana yo kati biso tona tayo yo bila belle vie so tombi asombi kwa cette tona tona te est-ce que si bo mona fere na fali bo mona ba ko sala ba nini ba ndaku ki basombi ndaku ba nini bwe ba sala ka ba concurrence ya fere na fali kaka na musique na musalo ba sala ka baba cook mutu na bino faut sala bo réfléchir parce que actrice ba sala ke concurrence na musala zo sala bien si moment bandu ko comparer ba bloc à faire na ya fali si bon mona yango nan te ezalaka betina rena check date chaboye toujours ezalaka bodo bien de ko changer histoire lelo ya ko kolobela ba bien mu pour bon mona ke na musala o ya zo sala et rendement ezate rendement malonga ezate musala kitoko ezate yango bo pencha côté ya makambu ya kolata ya ba bien to na posa ba bien te toi la posa babete toi la posa musala ya mutazo sala po babengele actrice soit disant actrice akala ya yo actrice akala elo nini o de apporter na kata monde art elo ni aussi la porter déjà exactement kama bina elo ni apporter les biso
ya botimba penza ba bien matériel ba bien assis la banda kuna bani eza ya ye moko personnel sali loko moko be oyo ezoko apporter na musala na yo sali bato ba comprendre que oui muto azo sa musala mbino bo comparer si na belle vie si la musika na belle vie na ko raisonner na makambuto belle vie azo sala si la pousse na pénétrer et puis bo yebi yango boza conscient même ba comédien même bino moko babaku boza conscient que belle vie azo sala mieux que si la boa conscient yango bo pencher côté biloko makambani ba bien matériel belle vie azana ba bien wana mais toi na tante biso to ko lo ba bien belle vie et une importance monter à famille en tout cas to yo loba au moni 2025 bo mona o na bo mona te na kata belle vie TV na bela production o ba fan bo sala bo mona biso toujours discrétion bo lo mona ka pum ebimi so bino bo sala ka la monde ko finga ya bo tika la pena sima to bino pa mu pandi ya makambe belé za ko loba to yo sa banalise penezo ya cette fois-ci 2027 au vanda peut-être faire raisonner bino na bato balanda ka biso faut ba comprendre vraiment idéologie ba comprendre ba fan ni o baza ba fan ba soutenir moto place ni maye les vandi donc cette fois-ci to OK na bino bon en tout cas pour la loto suki bande konanga